Zumel 1000 ezopelkisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zumel. Radio Zumel 1000. Pour radio wana ezaka matata. À partir de ya soki ezaka soki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte un volcan. Bien moya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zumel 1000 okoya kobima na mpwasa. Kongo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli leopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali boya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali boya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya nkasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka, Kongo mboka ya bankoko. Kongo boko mona pamba lobi mboko lula yango. Kongo ya Afrika, Kongo mboka ya kitoko. Kongo ya batu mayele, Kongo bakobikisa yo. Kongo mboka ya makoko. Kongo mboka mwana pamba lobi mboko lula yango. Kongo bana bazali koyekola Kongo bakobikisa yo. Kongo ya bakoko, Kongo ne mboka.
Kongo, Kongo nde mboka Kongo, mboka ya ba koko. Zumel Mil. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na oitali bongo mpona kotalisa pe kolobela na oyo nyonso tu bato balobaka le peuple d'abord pe kotalisa banani oyo tokoki kotia bango na kategorie ya le peuple d'abord na banani oyo tokoki kotia bango na kategorie ya nos intérêts d'abord. Yango wana lelo ezali masolo oyo ekipe ya Radio Zumel 1000 tokolobela mokolo mwa lelo. Kasi ya mbote na banda to banda masolo na biso na kozanga te kopesa mbote epai ya Monsieur Wabalala King. Monsieur Wabalala King, ekipe ya Radio Zumel 1000 topesi yo mbote na libota na yo mobimba. Monsieur Wabalala King, topesi yo bambote ya mingi pe tosengi ete nzambe abatela yo, abatela pe libota na yo, asunga yo na makambo nyonso tu oyo ozali kolinga ete po ete ekokisamela yo. Nzambe apesa yo makasi. Monsieur Wabalala King, esika ozwami zwa bambote oyo euti bongo na ekipe mobimba ya Radio Zumel 1000. Na tango oyo pe tobaluki epai ya mama na biso Mati Angelani. Mama Mati Angelani kuna na mboka Ukraine. Ekipe ya Radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi mama Mati Angelani. Bambote na yo yango na mboka Ukraine oyo ekipe ya Radio Zumel 1000 totindeli yo. Zwa bambote pe na libota na yo mobimba. Kimia ya Nzambe ezala kati na bino pe tolobi ete Radio Zumel 1000 ezali ekipe oyo tokoki jamais kobosa na yo pe topesi yo bambote ya mingi. Na tango pe tobaluki epai ya mama na biso Nana. Mama Nana na mboka Hollande. Mama Nana topesi yo bambote. Ekipe ya Radio Zumel 1000 epesi yo bambote ya mingi mama Nana. Pe na bebe chéri na biso topesi ye bambote ya mingi mama Nana. Bambote zwa bambote oyo uti bongo na ekipe mobimba ya Radio Zumel 1000. Mama Nana, ekipe mobimba ya Radio Zumel 1000 totombeli yo. Weekend elamu pe esika ozwami kimia ya Nzambe ezala kati na yo. Topesi yo bongo bambote pe kimia ya Nzambe evanda kati na libota na yo. Tobaluki pe epai ya mama na biso mama Poso na mboka Allemagne. Topesi yo bambote ya mingi mama Poso elongo na libota na yo. Topesi yo bambote ya mingi pe kimia ya Nzambe ezala kati na yo. Mama Poso esika ozwami zwa bambote ya ekipe mobimba ya Radio Zumel 1000 pe kimia ya Nzambe ezala kati na yo. Na tango oyo tobaluki pe epai ya Monsieur Akompa ekipe ya Radio Zumel 1000 topesi yo bongo bambote ya mingi. Monsieur Akompa elongo na libota na yo, bebe chéri na yo pe mwasi na yo topesi yo bongo bambote ya mingi. Monsieur Akompa ekipe ya Radio Zumel 1000 tobosani bongo yo te. Monsieur Akompa kimia ya Nzambe ezala kati na yo. Nzambe asunga yo, Nzambe apambola yo, Nzambe abakisela yo ya mingi. Monsieur Akompa pe Nzambe ayeba na kotia loboko na ye likolo na libota na yo pe makambo na nyonso eyeba na kokende liboso. Monsieur Akompa bandeko toyebi ete bozali vraiment ebele oyo bozali na 4 coins ya mondo. Bozali ba fanatique to ba auditeur ya Radio Zumel 1000 po ete soki tobandi kotanga bino awa na banzi ete tokozala se mikolo na mikolo po ete boleki ebele. Alors pona yango ya mbote tokoka kobanda masolo na biso
nakobaluka nanu epai ya kuna na régie, nakobaluka nanu kuna na régie epai ya Papa Botamba. Papa Botamba ya mbote tokoka kobanda masolo na biso na kosenga na yo betela biso nano mundule moko kuna ebongo na nsima na yango toyeba na kokota na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo oyo tokotalisa lolenge ndenge nini bato oyo balobaki ete bango bato ya le peuple d'abord mpe kotalisa bato oyo bazali bato ya nos intérêts d'abord. Papa Botamba Loyembo, s'il vous plaît.
na misala osalaka kende liboso mama kozonga nsima te. Merci papa Botamba pona luyembo kitoko sili kobetela biso bandeko babolingo tozali kokoba na kati na masolo na biso masolo oyo ebongisami na mama Rosalie mpe ngai pona kolobela na oyo etali bongo makambo ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Bandeko babolingo na banzi lelo oyo ezali mokolo tokosenga na bino bola na biso mpenza na bokebi po ete tokoka kotalisa bino bato oyo babelelaki le peuple d'abord ndenge nini balakisi misala na bango na baslogan oyo bayaki na yango ya le peuple d'abord. Est-ce que basaleli le peuple d'abord to basaleli nos intérêts d'abord? Yango wana mokolo mwa lelo ebongi malamu tokoka ko talisa na bino ndenge nini makambo ezali kotambola na mboka na biso. Bandeko babolingo na koyebisa na ba peuple congolais boyebi ete tozali peuple oyo to koli mingi totia surtout biso bato oyo to koli na tangu ya Mobutu na batata na biso oyo bazalaki na tango ya indépendance. Soki lelo tolobi tobanda kobeta bamasolo ya mboka na biso bokomona ete na mboka na biso après indépendance tango Mobutu aye mwa makambo ezalaki malamu. Soki ngungi nini eyaki eye kobebisa nyonso pe bamakambo nyonso tu ebebi a partir kaka ya bane 70 to 70. Donc place wana nde bamakambo ebandaki mpenza kobeba kaka ntango bayiki kokota na basysteme oyo ya bazairianisation oyo bamakambo eyaki kobanda kobeba malembe. Alors soki tolobi totala na biso bato oyo tovandaki na tango ya Mobutu ti lelo tozali peuple oyo banourrir biso kaka na baespoir ya bamaloba. Baespoir ya maloba oyo misala ezalaki komonana te. Yango wana ekoma eloko moko ondire ekota peuple congolais pe na kati na misisa na kati na ba veine na bango. Donc makila nyonso tu ekoma na yango kotambola kaka na système ya ba promesse. Peuple congolais alingaka ba faire vivre ye na ba promesse et na ba réalité.
yango wana boza komona mboka na biso ezali kokufa, mboka na biso ezali kokende liboso te mpo na boye. Bandeko ba bolingo nalingi nakota na kati na mozindo ya makambo. Mozindo ya makambo ezali nini? Mozindo ya makambo ezali yango oyo. Bandeko bino nyonso tu boyebi ndenge nini tango Joseph Kabila azwi pouvoir na bato ya gouvernement na ye tango baye ata lelo bato bazali koloba n'importe quoi, mais soki botali o Joseph Kabila sali mwa moke na mboka na ndenge mboka na biso ekomaki na ndenge bandaki kozwa changement na banzi lelo oyo moto moko takokoya kobetela biso ba histoire ya le peuple d'abord, parce que soki totali bien na masolo ya ba le peuple d'abord toza komona ete le peuple d'abord eza nde kolekela kote ya bato ya gouvernement ya Joseph Kabila. Oyo ya lelo ezali masolo ya le peuple d'abord te, mais ezali nos intérêts d'abord. Oyo tozali komona lelo epai ya ba to oyo bazali kokamba pouvoir na mokolo ya lelo. Bandeko, tokolinga totalisa bino mwa ba réalité moke po ete biso ekipe ya Radio Zumel 1000 toyelaka bino na masolo ya ba après te, toyelaka bino na ba masolo oyo toyokaki te, toyelaka bino na ba masolo oyo tokanisaki jamais, mais toyelaka bino na ba masolo oyo ezali ba réalité oyo likambo esalami pe totieli bino ba preuve bomoni yango. Mais ekosala mawa soki bozali komona bato mosusu mpo na likolo ya boîte ya sardine baconvaincre mpo na masolo ya lokuta na oyo ya masolo ya Congo, mpo na mwa lipa batie mateka na nguba pembeni baconvaincre ye na masolo ya Congo. Apres bazalaka soki basutuki sardine oyo bapesaki ya mileli yango esili, apres sikoyo makanisi ya bomoto bandi koya bakosaki biso makambo wana ezalaki bongo te. Mpo na nini? Ozwaki pense na yo nyonso okotisaki yango likolo ya boîte ya sardine oyo bapesaki yo, okanisaki ete boîte ya sardine ne wana nde vi na yo mobimba. Bandeko, oyebi balokuta oyo bato bayeli biso na kati na Congo lelo bino moko bomoni ndenge nini bato bakomi koloba ete il fallait kutu Joseph Kabila azala na ye kaka wana, tosalaki erreur ya kondima muto tokanisaki ete ye nde akoya kochange mboka, nzoka nde bayelaki biso bamasolo ya le peuple d'abord, basali yango na système ya muzika star mpo na koya koyembela bato masolo ya le peuple d'abord, mais en réalité lelo le peuple d'abord ezali komonana te. Bato tokokoloba bato oyo bazali na kote ya le peuple d'abord, oyo bazali mpenza kosalela le peuple d'abord, tozali komona bango. Nakopesa bino exemple na makambo mama Olive Lembe Kabila azali kosala na kati na mboka na biso. Voilà wana nde réalité oyo bakokoloba le peuple d'abord. Po epai na ye réalité eza komonana, azali toujours pembeni ya peuple, azali kosunga peuple. Tango nyonso peuple azali kolela, azali pembeni na ye. Azali moto oyo te soki bazwi mbongo ya mboka baza koya kosakana na yango wana na Europe, kobebisa kobomba na babanke, malgré basalaki mwa chantage moko oyo lelo pe résultat nango elobamaka lisusu te, mpo bomona eyaki makambo ya lokuta oyo makambo baza na mbongo ebele na Panama na banke ya Panama. Boyokaki bamasolo wana, boyokaki ndenge nini basalelaki yango makelele wana nyonso ezalaki bamasolo babandaki kobeta mpona bato bazalaki na opposition baza koluka bazwa pouvoir. Mais lelo oyo botala bango moko ndenge bakomi kozwa mbongo ya mboka kokende kobomba yango na
banque libanda bandeko Congo ndenge komi lelo bandeko na mawa po nini bato mingi bazwaki masolo ya Congo batie basentiment na bango baémotion na maloba oyo opposition ebandaka koloba mais lelo oyo toye komona ete orke bango nde bazalaki ba vrai fakwa ba escroc ba aventurier oyo balobaki ete bakochange Congo bakosala bamakambo ndenge na ndenge mais lelo tomoni ba aventure na bango. Alors nazongi sikoyo na likambo na bande koloba le peuple d'abord tozali komona yango na ba œuvre oyo Mama Olive Lembe Kabila azali kosala pona nini parce que Mama Olive Lembe à chaque fois peuple azali na problème à chaque fois azali kosunga ba peuple wana bandeko lelo oyo makambo Mama Olive Lembe Kabila azali kosala ke okomona bato mosusu bazalaki na baka moko na banzoto na bango oyo ke na ndenge ya voie normale aza kutu na moyen te to famille eza na moyen te mpo bakende na hôpital bakende kotraite ndeko na bango mpo nini makoki ezangaki me Mama Olive Lembe na nzela ya association na ye botala ndenge nini aza koconsulte bamédecin meme ya bapaya na mwa bambongo oyo kokota na association okomona bayokani na bamédecin wana basali lokola contrat babengisi bango na mboka baye okomona baza kotraite baka moko ta mosusu ya bato oyo bazali na bamalformation bamakambo ndenge na ndenge. Alors bandeko soki Mama Olive Lembe na association na ye bazali kosala ba œuvre ya boye ebongo gouvernement oyo esika kesi ya mbongo ezali libulu ya mbongo ezali mpona nini bomitunaka te ndenge nini gouvernement ba acte ya boye to ba occasion ya boye akoki kobanda mpe kopesa yango na peuple te me bazali kaka wana soki bamoni Mama Olive Lembe asali œuvre moko ya bongo mitema esali bango pasi bakomi aza kozwa mbongo wana wapi aza koyiba boye me bandeko nayebisaki bino la fois passée to toyebisaki bino na Mama Rosalie la fois passée po peuple congolais aza revers bolimbisa mena ifo naloba yango peuple congolais aza revers peuple congolais jusqu'à présent aza koyeba te kaka mosala ya bilanga oyo ekoki kopesa yo bamilio ya kosakana te kaka na mboka na biso Congo na mabele oyo toza nango tolobela nanu richesse te diamant nani or banini cobalt banini biloko ebelebele tolobela kaka mabele ya pamba na bilanga epesaka bamilio ya kosakana te me peuple congolais aza kidiba aza kocomprendre te wana nyonso tu mpo na nini parce que batia bango deja na mutu ke peuple congolais mbongo na yo ezali kaka na badiamant mbongo na yo ezali kaka na baor mbongo na yo ezali kaka na bacobalt mbongo na yo ezali kaka na oui wana eza bamatière première oyo gouvernement nde moto aza kokipe yango me totika yango nanu tokende kaka na mabele na biso pamba oyo nzambe apesi biso oyo ezalaka olie mango ozwi mokokoli obwaki lobi nango moni ebandi kobima tala richesse ya monene yango wana. Alors Mama Olive Lembe ayaki kodécouvrir babiloko wana nyonso boyebi soki bilanga oyo bango basalaka na Kinshasa kuna na Kingakati na bisika mosusu boyebi ereportelaka bango combien yango na ntango bato mosusu bayeka balobi aza koyiba mbongo ya mboka tosekaka tolobi tala baignorant bato baza kovivre kaka na kati na kozanga koyeba nga bato bakritikaka Mama Olive Lembe oyo bafingaka ye mpona baevre aza kosala nabengaka bango baignorant kozanga koyeba. Alors Mama Olive Lembe na baevre azali kosala ezali baevre moko afélicité mpe ya kobetela maboko me Congolais aza kopréféré moto oyo azwi mbongo ya mboka ake na libanda abandi kosala bafoli asali baselfie na ye ntango akoya na Congo
Congolais, grand prêtre, aza danger, ye aza danger te, aza danger te, aza danger te. Mutu tokoki kobenga grand prêtre, oyo tokoki koloba aza danger. Ya mukolo, pe aleki bango, ezali mama Olive Lembe. Oyo ete mama Olive Lembe azali kosala biloko oyo peuple azelaka na part ya bakonzi ya mboka na biso bakonzi mingi bakoka kosala yango te. Voilà, grand prêtre ezali mama Olive Lembe. Alors, pour lokola biso tolobaka mingi te, mama papa Botamba na kosenga na yo, tiela biso nanu ba image oyo ezali kotalisa. Ba image wana na kosenga papa Botamba ezala deux sortes. Moko oyo ezali koleka na kati na mboka na biso, mosusu oyo ezali koleka na mboka bapaya. Donc congolais na mboka ya bapaya azali kosala ba œuvre na ye, na congolais na mboka na biso azali kosala ba œuvre na kati na mboka na biso. Tokotala ba image wana, tokolanda yango po toyeba na ba image nyonso mibale nani tokobenga grand prêtre oyo azali kosala folie na mboka ya bapaya to azali kosala folie na ye na kati na mboka na biso elongo na ba peuple congolais na système à le peuple d'abord. Papa Botamba, ba image s'il vous plaît. Zumel 1000. Merci Papa Botamba pona ba image. Bandeko babolingo siko na kolinga moto na moto akota azala plongé na kati na ba image oyo toche pona kotalisa nani yango tokoki ko-attribuer slogan ya le peuple d'abord na nani oyo tokoki koloba ete topesa ye slogan ya nos intérêts d'abord. Mandeko na banzi ba peuple congolais tango ba fingaka mama Olive Lembe pona ba œuvre ba yaza kosala pe ko qualifier voleuse pe koloba ete aza ko détourner mbongo na kesi ya l'État. Bandeko tango tozali kotala pe bato mosusu balobaka tomonaka ete o ndenge balobaka kozanga koyeba nde eza liwa ya ndambo. Bandeko na kolinga sikoyo ekoma likambo ya kosala examen de conscience na ba image oyo mibale. Awa bomoni mama Olive Lembe kaka mbongo balobi ete ayibaka na mboka na biso. Kaka mbongo balobi ete ayibaka ezali mbongo ya peuple. Kaka na système oyo babengaka ye moyibi. Mais tomoni moyibi azali ko partager makambo nyonso tu. Totia kaka na système oyo ke mama Olive Lembe moyibi. Tokolongwa na contexte wana te. Totikali kaka wana po to faire voir bino bato bobengaka ye moyibi ke soki azali moyibi oyo asalaka yango po ayibi po ete peuple amona pasi to ayibaka yango po akende kaka kosalisa bato oyo ayibi. Nalingi totikala na contexte wana. Alors boitala mama Olive Lembe mbongo oyo ayibaki oyo bato mosusu baza kobenga ye moyibi oyo bato mosusu babengaka ye escroc oyo bato mosusu balobi ete asalaka bongo mpona kolakisa komilakisa lolendo banini likambo te tondimi. Mais sikoyo botala mbongo yayibaki ya peuple ye moko kaka conscience ne lobi lokola nayibaki mbongo ya peuple wana mpe kaka namoni ebongi malamu nakende pembeni na ye mpo tosepela elongo tokabola mwa lipe elongo lokola eza mbongo ya peuple ye moko tolia yango mpe kaka na peuple wana. Bomoni mama Olive Lembe ye wana akiti botala esika ake kolia na esika oyo tobengaka malewa oyo esika ya boye bandeko basi ya bakonzi mingi
bakoki koya kovanda te po ete akomona ete soki avandi esika ya boye aza kolia na bato ya boye lokumu na ye ekiti. Me ntango tozali kotala mama Olive Lembe ndenge aye kolia esika oyo na bato ya boye lokumu kutu ekiti te, lokumu na ye mati lisusu makasi. Peuple apesi ye honneur pe peuple ayoki esengo na banzi. Soki peuple wana bayebisi ye lelo balobi botala mama oyo ayibaka mbongo na bino po asala makambo nyonso aza kosala, ntango mosusu kaka na permission ya peuple wana peuple akoloba mama kende yiba lisusu ya mingi, yiba lisusu kaka mbongo balobi oyibanga ya mboka ya biso bapeuple, yiba yango lisusu ya mingi po oyo akosalela biso bamakambo oza kosala. Parce que bandeko bato oyo balobaka ete mama Olive Lembe aza koyiba, mais sikoyo bato mosusu oyo bayibaka esika mbongo yango pe bakende kotia yango yebanaka te, botunaka bango te po bayebisa bino bon mbongo ya peuple bino bolobi bino nde boyibaka te, bino nde boza kogere mbongo ya peuple malamu. Alors mbongo wana oyo bino bogeraka otiaka yango wapi po peuple biso monaka te boselaka biso eloko ya malonga, bambongo yango place elekelaka toyebi te, kaka bino boza kotambola na mituka ya minene kosomba bandaku bamakambo ndenge na ndenge. Mais pasi ezali wapi soki pe bino bobandi kosala ba œuvre ndenge mama Olive aza kosala. Bandeko sikoyo tozongi sikoyo epai ya mama Denise oyo tokolinga bato oyo bazwa video oyo na ndenge ya mabe te, mais ezali kaka ba exemple toza kopesa po bamisusu na po totalaka bavideo ya bato ebele, tosalaka baanalyse mingi po bato mosusu babengaki balobi mama Olive et mama Denise grand prêtre tala ba œuvre. Bon botala sikoyo grand prêtre mama Denise olia sala ba œuvre na kati na mboka na ndimi teke na Congo mobimba ba restaurant pe zangi o mama Denise akokende avandi na batu pe alie malamu koleka, mais sengi kaka ke il faut akende na Dubai kuna nde ba restaurant ya kitoko ezali koleka ya Congo, kuna nde balambaka kitoko koleka ba Congolais. Bino moko botala sikoyo ba œuvre ndenge ezali kosalama, ya préféra kende na ye kolia misuni oyo ba arabe baza kotumba, oyo baza kobwaka mwa ba mungwa likolo pe baza kokanga yango na bambeli ya ba ndibu pona kotia ye na monoko alia. Botala sikoyo différence. Sikoyo na bato mibale nani azali kobebisa mbongo ya peuple? Po oyo mama Olive asali ezali ba œuvre eza kotikala na kati na mboka pe peuple mutaza kosepela na yango. Mais tant tozali kotala oyo ya mama Denise oyo ezali ete mbongo ya mboka eza kotikala na mboka ya bapaya pe bapaya nde mutu bazali ko bénéficier na yango. Alors sikoyo na bato mibale toloba nani azali penza moto ya le peuple d'abord? Po solution eza nango kaka simple, bino moko bo juger botala awa mama Olive na mboka akei kolia na malewa moko eza nango kutu ya delix te, me ya bamwa banzete na se ya banzete akei kolia na bapeuple. Esika aza kolia wana basani wana bato ya malewa ndenge basukolelaki yango mama Olive ayebi te, ndenge basalelaki yango mama Olive ayebi te, mais bazwi biloko batieli ye. Mama Olive alakisi ke alobi non, na kolia na sani kaka oyo bino bokoservir nga mpona lakisa ete pasi oyo bino bozalaka na yango ngai pe nazali na yango, tokokabola pasi wana na bino. Eske mama nini to mwasi nini oyo ayebi ete azali bino moko boyebi ba congolaise basi ba femme congolaise soki komi aza deja na bozwi boyebaka ndenge nini deja bakomaka ko tiaba makambo na place place boye te botala kaka
sani oyo mama Olive aza kolela ezali sani ya malewa esika bamama na basukolelaki sani wana amonaki pete batieleki kaka biloko abandi kolia. Bino moko boyebi na bamboka ndenge mai ezalaka pasi ntango mosusu mpe okomona bakendeki na mwa quelques mètres na mwa rivière moko basukoli yango kuna. Mais mama Olive aye te po apesa bango bacondition lobaka te sani oyo boye batieli ye biloko baza kolia. Alors sikoyo na video moko totalaki bato mosusu baza kotia bakommentaire balobi mama Denise nde aza grand prêtre tala mama Olive Lembe akokende kolia biloko na bato moko boye aza kolinga mpo asala publicité na ye me mama Denise nde alakisi mpenza azali mwasi ya première e alakisi mpenza azali première dame mwasi ya président po ete aza koyeba esika nini akomitia na place na ye. Me bandeko na ndenge mama Olive Lembe alie na bapeuple boye na ndenge mama Denise ake kolia na nini bolobi ye nde alakisi kazali mwasi ya première dame. Me tomoni différence moko ezali te. Différence ezali kaka po mama Olive nde alakisi ete aza elongo na peuple. Mama Denise alakisi ete ye kategori na ye ezali mwasi oyo akoki komikitisa na sete po ete akende kolanda petit peuple. Voilà message yango wana oyo akobeta maboko te po boloba ete mama Olive Lembe nde ya mikitisi boye. Bandeko oyo mama Olive Lembe asali yango wana nde loko peuple aza koluka e peuple nde aza kolinga. Bandeko oyebi peuple congolais mokolo bokobanda kosala baanalyse na bamakambo na ndenge ya malamu na banzi bokobanda kocomprendre makambo ebele mpe bokobanda kocomprendre bato bayelaka bino badiscours mosusu oyo ezanga nzela ya motu na makolo. Bandeko eza na bato mosusu oyo balobaki ete non bino mosala na bino kaka baimage bato mosusu baza kopesa baimage na bango ale bino boza kozwa ngo boza te. Bandeko problème eza boye tokoyebisa bino eloko moko oyo peuple congolais boza kocomprendre te. Oyebi ekipe ya radio Zumel 1000 na mosala oyo biso tosalaka ebongi malamu bobetelaka biso maboko makasi parce que ezala bato oyo bakende kofilme ntango mosusu baimage ya mama Olive bango bakokendeka bafilme image ntango komona bakotia baimage wana bango moko na ebandeli balobi ete mama Olive Lembe azalaki par exemple na Goma tala kuna aliaki na bapeuple boye ale bazwi baimage batieli bino basuki kaka wana. Me biso radio Zumel 1000 tosuka kaka wana te ntango tozwi baimage totali yango tobandi kobimisa badetail mingi oyo ebongaki malamu peuple il faut comprendre histoire malamu pourquoi maman Olive Lembe asalaki geste wana akomaki place wana ezalaki mpo na intérêt ya banani asalaki boye mpo na nini asalaki boye biso nde tosalaka baanalyse. Bango bato oyo bafilmaka mama Olive ntango bakendeki kuna bango bazalaka bazwi baimage bafilme ntango bakotia baimage bayere ebandeli balobi mama Olive Lembe bazalaki na Goma boye baimage yango ale batie makambo ebandi kolakisa baimage ebandi kolakisa bino mpe boza kotala. Me biso ntango tokozwa yango totali badetail tosali baanalyse tolobi te place oyo il fallait likambo moko elobama eko koleka inaperçu te il faut tolakisa place oyo po pepe comprendre boye omoni ntango yozwi baimage oseli kaka bato mosusu yango nde omonaka baza koya ntango batali baimage yo journaliste osalaki reportage ya nani ofilmaki image wana olie osalela yango reportage ya makasi okota na badetail expliquer peuple non oye kaka mama Olive azalaki na Goma boye ale baimage botie ale yango nde omonaka bato mosusu soki baye bakomi koloba mama Olive Lembe asalaka boye po amilakisa eza lolendo banini petit peuple au cerveau eza faible baza kolanda pe baza koloba asalaki yango po amilakisa. Mais eloko ezangaki
badetail oyo biso radio zoom el mil ntango tozwaka baimage toza kotalisa tala réalité bo tokoti na mozindo voilà yango nomonaka bapepe mingi bayaka kolamuka bakomprenaka makambo mwa mingi tala baimage oyo neti ya malewa eza message moko ya makasi oyo mama Olive Lembe alobeli indirectement na peuple congolais mais tango moto asali reportage azwi kaka baimage yango alobi kaka mama Olive Lembe aliaki na malewa abwaki kaka bongo bato batalaka baimage mbamsu baye asalaki bongo po amilakisa boyeboye petit peuple na cerveau faible patikali kaka kasi asalaki bongo po amilakisa ti alingaki mpo bato babetela ye maboko mais non yo moto ozosali image salaka meme analyse ya makasi kota na mozindo banda koexplike badetail différence ezalaka makasi kozwi baimage okoki kozwa nango bato bamoni réalité otyeli bango mais soki osaleli yango detail te opesi mpenza baanalyse na yango te bato oyo balingaka mama Olive Lembe te ntango bakoya bakoloba n'importe quoi petit peuple ana temps réfléchir te ya kondima kaka alobi bango baa na raison asalaki bongo po amilakisa asalaka bongo po amilakisa mais banda koexplike peuple congolais na mozindo ndenge ekipe ya radio zoom el mil tosalaka yo kokozwa nao baimage okokolobaka nga na grand prêtre nga nde mutu nazwaki baimage yango oyo tye me ntango yo olobi kaka mama Olive Lembe azalaki na Goma aliaki na bato na malewa boyeboye esili otye na yo me badetail ya mike oyo na baimage oyo ofilmaki eza na badetail ya mike ifale kosalela yango baanalyse mpo na kolamusa mpe peuple na makambo mosusu yango nomonaka ntango ekipe ya radio zoom el mil tozwaka baimage oyo bato mosusu basali tobandi koexplike yango toyaka kolamusa bato mingi na pongi mpo mosala na biso ezalaka mosala oyo ya makasi tosalaka nde bato bakomprenaka te alors yango wana totalisi bino na baimage oyo mibale oyo bino moko botala sikoyo na bato oyo balobaka ke baza bato ya le peuple d'abord na bato oyo balobaka balingi mboka eske mama Olive Lembe ntango boza kolobaka aza moyibi escroc oui tobeteli bino maboko aza moyibi aza escroc mais sikoyo mbongo yango ya kiescroquerie aza kosala ndenge bolobi aza koyiba mbongo ya peuple tomoni aza kolia yango kaka aza kosakana nango kaka na peuple congolais aza kolakisa kaka esengo ya mbongo yango bino bolobi ayibi kaka na peuple congolais ebongo sikoyo bato bagangaki le peuple d'abord oyo batangaki biso matoi oyo toyeba eke soki bakoti lelo kongo ekochange mbongo ya mboka nde ekomi nango kokende kosala richesse ya bapaya donc mbongo ya badevise ya Congo ezokokende nango na badubai bandeko nakosa bino te Dubai ezali mboka moko kaka ndenge bomoni mama Denise aza kolia wana ntango mosusu mpe ba $100,000 ekufi deja kaka wana 100,000 ekufi kaka wana po place wana mpe esika bavandaki esika bazwi wana eza place moko ezalaki réservé réservation yango ekozala mpo mona ta mosusu ba 20,000 oyo bamakambo na koyebisa bino liseki te mpo ezali Dubai ezali esika oyo nga na si na leka nayebi ndenge nini bato bapasaka via de lix kuna eza bajete oyo na bato oneto ba $1,000 kuna $1,000 eza neti basantime mpona na balie oyo esika mama Denise aza kolia $1,000 eza mpona bango eza neti basantime kuna babandaka bamonta likolo donc esika oyo mama Denise asalaki cérémonie wana ndenge aza kolia na bato mama Denise abebisi ata ba $100,000 oyo na koyebisa bino eza liseki te ntango mosusu mpe eza plus alors yango wana toza kotalisa na bino bandeko
avant ya kobenga mama Olive Lembe ke aza moyibi aza koyiba menani mbongo ya peuple mais tala pe sika moyibi yango oyo ayibi mbongo ya peuple sika aza kokende kosakana na yango. Il faut kotala soki mama Olive Lembe mbongo yango bande kozwa toza komona aza kokende na ba France ba Belgique aza kokende kosala ba folie tokoloba oui mbongo aza koyiba ya peuple aza kokende ko sakana na yango libanda mpe aza kozwa ba devise wana eza kozonga kaka na bamboka ya bapaya. Mais mama Olive Lembe nyonso azali kosala kaka na eloko ya boye il faut zala kaka ndoki soko obeteli moto ya boye maboko te po parmi bato oyo mama Olive asungaka ezala bana oyo bazalaka na baproblème bamédecin baza kowuta bamboka bapaya baza koya kotraite bango na kati ya Congo. Ntango mosusu mpe un jour ekokokoma ndeko ya famille na oyo mpe azalaka na ka moko boye akokoleka mpe na lo ya bato wana mokolo ekokomela yo okobetela mama Olive maboko to okobetela ye te mpo koloba ete ezali mboka ya mbongo ya ba peuple congolais azali koyiba. Alors bino bato boza koloba ke mbongo ya ba peuple congolais mama Olive Lembe aza koyiba mais sikoyo tomituna na Congo toza na ministre Mobimba oyo atalaka donc ministre ya affaires sociales mais tomona kate sika ministre asali tango mosusu ba cérémonie moko boye bon lelo tosali yango eza journée moko mpona ba peuple tokobengisa ba médecin boye baya bo mpo batraite baka ya ba maladie bo jamais. Mais soki mama Olive Lembe asali bino bato ya liboso lakisa bato ndenge nini mama Olive Lembe aza koyiba mbongo ya Congo. Ezali mawa pe pasi vérité ekotikala kaka vérité pe bachangeaka vérité na lokuta te o mama Olive Lembe aza kosala yango wana nde peuple azali kozela o mama Olive Lembe azali kosala yango wana nde ezali ba makambo bino boyaki nango ba slogan boyaki nango le peuple d'abord mais ezali epai ya mama Olive bino bato boyaki na le peuple d'abord etikali nango kaka slogan ya maloba lelo bato nyonso babande koganga le peuple d'abord ntango baki na opposition lelo kende kokuta bango ndenge baza kotonga bandako ndenge baza kosala folie le peuple d'abord bakundi yango na se ya mabele. Mama Rosalie na pesio maloba. Merci papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo lelo ezali mokolo oyo ebongi malamu tokoka kozala concentré pona kolanda lisolo na bokebi penza ezali émission oyo ezali ya kafu ya lisekite oyo ezali pona kofungola ba cerveau ya ba peuple congolais oyo bazali ko manipuler bango facilement na maloba oyo efutaka te pe ebotaka mbuma te. Kasi ya mbote na banda na kozanga te na pesi nanu ba mbote na nga kuna na mboka États-Unis epai ya mama Mimi Gates. Mama Mimi ba mbote na yo Mireille Gates, mama Mireille Gates ba mbote na yo yangoyo ezali ebele oyo uti bongo na ekipe ya Radio Zumel 1000. Topesi yo ba mbote na yo na mobali na yo na libota na yo bimba zwa ba mbote mama Mireille Gates. Bambote na yo oyo ekipe ya Radio Zumel 1000 etindeli yo tobosana yo te tozali tango nyonso tokanisaka yo bambote na yo yango wana oyo euti na ekipe mobimba ya Radio Zumel 1000 nzamba batela yo nzamba sunga yo pe nzamba bomba yo na libota na yo mobimba. Bandeko sikoyo nazongi nanu na makambo oyo papa Roger auti koloba na oyo etali bongo ndenge nini bato mosusu bazali kaka wana ondire bakela bango po batalaka kaka soki mama Olive Lembe asali mwa likambo na ye bango bakoya kaka wana mpona koloba kofinga koloba n'importe quoi mais boyebi te ke na moma oyo makambo ndenge eza kokende sikoyo bato ebele basi bakomprendre pe mokili esekaka bino lelo soki moto mpenza ye liboso ya clavier na ye aza kokoma n'importe quoi mpona kofinga mama Olive Lembe ndeko
yebaka ete eza na bato ebele ata bakotanga bamessage na yo misusu baza koseka yo sans ke omiyeba. Mama Olive Lemba azali moto kutu ya kofinga te. Mama Olive Lemba azali moto ya kobetela kutu nde maboko. Po ete biloko Mama Olive Lemba aza kosala bomonaka bino moko na moma ya baélection ndenge bapolitisien mosusu bayaka na badiscours na bango. Soki bovotenga na kosalela bino boye, soki bovotenga na kozala toujours pembeni na bino peuple, tokobanda kolia elongo, tokobanda kosala bamakambo elongo. Mais tango bopesaka bango ba voix, soki babimi bomonaka bango lisusu, bomonaka bango. Mais oyo Mama Olive Lemba aza kosala ya ye tokoki kobenga yango komilakisa te to lolendo te, me tokobenga yango ezali don oyo Nzambe apesa ye. Soki Mama Olive Lemba azalaki kosala makambo mpona intérêt, omoni kaka ndenge pouvoir na bango esilaki. Masolo wana pe lingaki kozala arrêté, alingaki abanda kosala ne baaktivité mosusu. Mais boza komona moto aza kaka na kati na bolingo ya peuple, azali tango nyonso koya kozala na peuple elongo. Bandeko bino bomoni yango ezali facile netia nanu na biso bakongolais mpo na yebi lolenge ndenge biso tozali, surtout na biso basi oyo ya lokumu oyo deja soki deja osokomi na bamoyen toyebi ndenge tozalaka. Nani yango mama nini yango ya lokumu, ya lokumu lokola une première dame lokola Mama Olive oyo akoki kondima ete aza kosala nga tourner place moko aye kokuta place moko ale bamalewa elobi ata papa Roger bamalewa moko boye basani esika basukolaki boyebi te eske ezalaki propre to eza kaka na modèle asali te. Biso nyonso toyebi na bamalewa ya boye bakondition ndenge basukolelaka basani bandeko koboya. Po ngai na Congo nasi natamboli na mwa baregion mosusu nayebaka ete bamaleo ezalaka ndenge esika Mama Olive ake kokoma boye basani na bango basukolelaka bamisusu bazalaka komonaka bazwi basin moko bo batoka mai yango batoka baya batia wana ezalaka kaka soki ale moto alie bazwi kaka bapangusi kaka na bazwi elamba bapangusi bazongisi sani. Me na bakondition moko soko tali ndenge mai yango couleur ekomi okoboya. Mais sikoyo moto lokola Mama Olive tango azali kosala babiloko ya boye elongo na peuple congolais alingaka ba assister ye, peuple congolais oyo alukaka affection ya boye banda kala, lelo moto yango amonani. Pona nini bino banguna boza ko pousser bato kaka po ete bakende ko loba mabe na kombo ya Mama Olive? Mais soko tali pe bato yango oyo bazali ko pousser bato bakende koloba mabe na kombo ya Mama Olive, okomona tango mosusu papa na ye pa azalaka ministre na époque ya Mobutu, okomona tango mosusu bazalaka bato oyo bazalaka na baaktivité Mobutu apesaka bango mingi oyo bafingaka eza kaka bato oyo soko landeli okomona kaka bato moko bazalaka na baaktivité na tango ya deuxième république. Siko bango bamonaka on dirait Kabila nde moto ayaka kobebisela bango bamaka mbu nyonso ke bakabili nde moto bayaki kobebisela bango yango ndenge bazalaka na un petit paradis kosala nyonso balingi bamakambo ndenge na ndenge yango wana mwa kanda wana etikala ekokaka kolongwa te na kati na mitema na bango. Bandeko oyebi na koyebisa na bino ba peuple congolais ebongi malamu bozalaka na koyoka bato oyo bazali koyela bino balokuta na litoyi moko ya bokebi po ete tango lokuta wana soki ekomi kobetela bino retour bango bazalaka na problème te. Peuple nde moto ayaka kozwa
conséquence nyonso oyo ekitaka likolo na bango. Bandeko, oyebi na kobetela bino mwa lisolo moko moke kaka nazonga mwa nsima mpo natalisa ete lokuta efutaka te mpe lokuta ntango eyaka koyebana moto asibisaka bakonsekanse wana ezalaka toujours peuple. Nazongi mwa nsima. Bandeko, boyebi na ntango oyo tozalaka kosala lit na biso kala tozalaka kotalisa bino ndenge nini ngwanda azalaka kokosa bapeple. Bino nyonso tu boyebi ndenge nini ngwanda azalaka ntango nyonso koloba naza na bato na ngai basolda na ngai baza quelque part kala mingi te bakokota kuna na Congo tokozwa bokonzi banini bino pe bakombata ntango wana boza kobeta maboko papa ngwanda lobi papa ngwanda muta verite boye papa ngwanda aza kobetela bino kaka bamakambo oyo biso nyonso tu ntango tozalaki koyoka toza komona eza kaka barealité eseleka me ya komisi yango sikoyo lokwa nde verité oyo ya ye aza kobimisela bino papa ngwanda alobi bokomi meme papa ngwanda mikolo eza kopusana mokolo nini bato na wana bakokende mpo bazwa bokonzi banini bozela ntango kaka na kopesa mitindo bato wana bokomona bakokota mpe tokozwa bokonzi. Ndenge ezali wana ngai nayebi esika nini Kabila lalaka na esika azali soki lelo nalobi kaka natia kaka nga bato wana bakende kolongola ye na esika wana bakosala yango. Bandeko, balokuta wana bovivraki nango ntango toza koloba bokebe eza balokuta bondimaki te. Me bandeko, tala kaka signe moko signe moko eza kolakisa ete ezalaka très dangereux kovivre na balokuta oyo bino boza kozwa yango neti verité suka na yango ezalaka mabe mpo na nini. Omoni bato nyonso babandaki kovivre na balokuta ya ngwanda oyo bango bakanisaki ete oyo ngwanda aza koloba ezali verité ke naza na bato na ngai boye baza quelque part boye babiloko moko ya bongo bato bakovivre kaka na balokuta wana. Me bomoni tellement balobaka lokuta eyaki na ascenseur verité ye na escalier mpe ekomi verité yango eza nini. Tala ngwanda mutu abandaki kolobake naza na bato na ngai armée mobimbo baza quelque part na Congo kuna bazelaka na pesa ordre. Me ntango ngwanda akufi awa bino moko bomonaki baimage ndenge baza komema ebemba ngwanda na église soki 18 personnes po base camoufler bakomi kokosa o non po na système ya corona o boye mais ata ezalaki système ya corona soki ngwanda azalaki na etuluku ya bato ndenge abandaki koloba ndenge toyebeli peuple congolais na nzinga église wana elingaki ezalaka ya koyinda. Mais bomoni ngwanda po bomonake lokuta bomoni ndenge suka na yango lelo na tokomeki kotala toloba me bato yango nyonso to abandaki koloba na bakonzi mosusu abandaki koloba na yebani na bakonzi bona komelaka bango bandeko ata autorité moko te aya na église kaka bakombata na ye nde bakenda kolela ngwanda. Bakombata ngo bazalaki soki 18 bazokotisa kuta ebembe na ye na église mbala moko moto afunéraille wana zwi nini na bango apariko batiaki na cercueil longoli yango mutu moko apariko asali neti asilika bo aloba me mibeko eza mibeko. Bomoni ezalaka mabe ndeko ozala kaka nourri na balokuta moko boye oyo mokili eza komona lokuta mpe baza koyebisa eza lokuta me oza kolanda yango kaka ngulungulu yango na bomonaki verité ya ngwanda eyaki komonana na mikolo ya suka oyo ntango akufi ngwanda moyen lokola sa alalaki ebembe lokola sa akufaki moyen sikoyo basala autre mais eza te bato bakomi komituna me bato yango alobaki ke aza na ebele ya bato basolda na ye banani baye baza wapi tina ndenge akoti na sa mabele bato bakomi komituna me basolda ngo alobaki baza wapi ata biso tozwa relève tokende toyebisa bato informe bango tobanda tokontinue mosala baza wapi. Omoni wana ezalaki kaka mpona
lakisa bino soki boza vivre na kati ya lokuta ezalaka mabe. Alors nazongi siko na sujet ya Maman Olive Lembe. Maman Olive Lembe tango aza kosala bamisala ya boye, bino bato oyo bozali kokomaka bolanda te wazali kosala ezali mbongo ya peuple azali koyiba boye me bandeko biso tolingaka kutu mutu akoyiba mbongo ya peuple yango aye susu epai ya peuple yango abandi kosala ba œuvre ya boye nde tokobetela maboko. Bato lokola ba Maman Olive Lembe ata balobi ke mbongo ya peuple aza koyiba tondimaka ayibaka, mais sikoyo tokobetela Maman Olive maboko makasi parce que mbongo yango eza kokende ko faire bénéficier bato mosusu te. Mbongo yango eza kokende kokota na babanki ya bapaya te. Mbongo yango ezali kosala kaka ba œuvre na mboka na biso la République démocratique du Congo. Pe mbongo yango ezali kosala kaka ba œuvre na peuple oyo bazali koloba ke bazali koyiba ye mbongo na ye. Mbongo yango eza kozongela kaka peuple yango. E bongo siko bino bato boza koyiba mbongo ya peuple, boza kokende kosilisa yango na misuni ya ngombe kuna na Dubai. Mbongo eza kokota na mboka, eza kosala intérêt po na peuple to eza kokende kosala intérêt na Dubai pe kopesa intérêt na ba étranger oyo bazali na Dubai. Mbongo eza kokende nango kosomba misuni oyo bazali kosalelaka ba cérémonie ya kobwakaka bamungwa à distance pe kosala ba cérémonie ya kokata mosuni ya kokanga yango na mbeli, kobinisa yango ndire mbunda ya baluba oyo ya kala pe kokende kotia na monoko ya première dame. Nde wana nde siko tobeta maboko te biso tokobeta maboko na mosala oyo Maman Olive tozali komona ezali kosalama, mosala oyo biso peuple tozali koluka ete peuple azala na kati na lisungi, peuple azala na kati na assistance. Biso tokolinga ndenge wana bino moko bozali komona ba image ya boy toloba te oyo Maman Olive aza kosala ezali ba œuvre ya kitoko ya kobetela maboko pe ya koloba ete nzambe merci tozwi quand même bato oyo bakomi kopusa na pembeni ya peuple pe koyoka bango kosunga bango tosepela te. Lelo oyo na kati ya Congo bato mingi bakomi kozwa leso ya Maman Olive, bakomi kolinga balanda malgré makoki baza nango te, mais baza kosala ba œuvre oyo ndenge baza kolinga kokopie Maman Olive. Pona nini? Bayi komona ete nzela yango nde yango wana. Maman Olive aza moto oyo lelo bino boko kotombola mongongo pona bolo bateke bofinga ye moyibi otoboye potango bakotala na moyibi bino bozali koloba baza komona kaka mbongo yango eza kozonga kaka na bakolo mbongo oyo bino boza koloba mbongo ya peuple aza koyiba. Mais ezali kaka ignorance parce que peuple congolais jusqu'à présent zo comprendre que mosala ya bilanga efutaka na ndenge ya kosakana te. Peuple congolais aza kokanisa ete mbongo ezalaka kaka na kati na libulu kuna na gouvernement, mais peuple congolais aza koyeba te ke activité kaka ya bilanga oyo efutaka na ndenge moko bandeko okoboya wana nde secret ya Maman Olive. Soki batu bayebaki balingaki ba comprendre, mais ezali mawa pe pasi, ezali mawa. Papa Botamba na kosenga nanu meka kotia image mosusu ete tokoka kotalisa na ba peuple congolais ba makambo oyo mosusu ezali ko échapper bango oyo babiloko moko soki Maman Olive Lembe moto asalaki yango nde mokili elingaki emela lisusu mai te kuna na Congo, nde bato balingaki bazala kaka likambo moke
nde kolobela bato yango kotiela bato ba image mais lokola bato mosusu nde moto basali yango wana eleki inaperçu mwa bato ndambu kaka nde balakisi me bato oyo babandaki kokondane gouvernement ya lobi to ya hier na makambo oyo etali Rwanda lelo bango moko bakomi ba champion ya masolo ya Rwanda. Depuis gouvernement ya Joseph Kabila ebanda tina ndenge ekomi lelo biso tomoni nano esika mama Olive Lembe akei na Rwanda te po akende kobina kokata badanse tomoni yango te me bato baza kokende kobina na Rwanda kokata badanse kuna tango baza kobina kokata badanse na Congo bayebi bien na babeni banini bibembeza kolala mais wana nde peuple congolais lelo aza komona ke vérité nde yango wana omoni lelo na bamakambo ndenge eza kosalama ndenge bakomi koloba non Félix nde aza kosala politique ya bon voisinage lelo boyebi politique ya bon voisinage tango bobandaki koloba na gouvernement eleka ke batu wana balingi kaka kokopere na barwandais batu ya Kagame boye lelo bino kutu bokomi nde bapire ya bino kutu ekomi nde somo me tokokotana na mozindo mpenza kuna te po ete ezali mpenza sujet ya likambo te tokolakisa bino kaka eloko moko oyo mama Denise asalaki soki ezalaki mama Olive mutu asalaki yango mokili elingaki ekufa mokili to Congo elingaki edinda na enfer mpe likambo wana elingaki kotika minoko ya bato te balingaki bakangama nango lokola sonzo ndenge akangamaka na loposo ya moto. Papa Botamba tiela biso ba image totala ndenge nini mama Denise Nyakeru akendeki na Rwanda aza kokata badanse na banzi soki mama Olive moto asalaki yango nde balingaki babanda kolobe baza kobomisaka batu na Beni bango baza kokende kobina na Rwanda mais lelo lokola bato oyo babandaki kokritike bato mosusu bango moko bakomi kosala makambo yango silence radio mais botala ndenge nini mama Denise Nyakeru akendeki kokata danse na Rwanda bandeko aza kosoto ndenge moto aza kobeta nzango naza kokanisa susu tango tozalaka bana mike okomona soko zobeta nzango za kosote mama Denise Nyakeru modèle aza kobina pe kosote Nathalie nalobi omoni mokili nzamba aza kolakisa ba vérité sikoyo en face mais peuple congolais jusqu'à présent aza kaka aveugle aza komona rien mais mokolo ezali peuple congolais kofungola kaka miso. Papa Botamba ba image s'il vous plaît. Bomoni bino moko ba réalité mosusu
ntango ezali komona na boye alors eza nango na ntina moko te koyoka bato bayaka kokritike mama Olive mpo na koloba n'importe quoi. Bandeko, bomoni likambo ya ndenge nini Denise, mama Denise akendeki kokata danse na Rwanda. Soki ezalaki balongolaki mama Denise, ezalaki mama Olive nde mutu akendeki kobina kuna, nde mokili elingaki ye edinda, Kongo elingaki yinda, meme ba journaux elingaki kokoma ke batu baza kokufa na Beni, ye aza kokende kobina na Rwanda, aza kosepela na baliwa ya batu. Me oyo sikoyo mama Denise asali pona ye eza grave te, me soki elingaki ezala kaka mama Olive mutu asalaki yango nde elingaki ekoma grave. Eloko ekamwisinga bandeko, mama oyo ndenge nini ake koyeba na bapa ya danse ya barwandais oyo eza te ke omutu atelemi na pembeni azolakisa ekende boye, me ayebi nyonso na ndenge akobwaka liboko, na ndenge akobwaka bapa, na ndenge akoningisa luketu, na ndenge ayebi yango ndenge nini nde eloko eza kolekela ngai mama Rosalie, ndenge nini ake koyeba badanse wana nyonso. Me soki mama Olive nde mutu abinaki boye, omoni ntango tolobaka na bino mobali naza Rwandais bondimaka te, bomoni mama Olive ayebi badanse oyo ndenge nini. Me botala sikoyo toloba badanse oyo ye ayebi yango ndenge nini, azobina ngo mpenza koleka kutu na bango moko barwandais oyo batelemaki pembeni na ye. Ozomona mpona toza biloko mosusu bino bosalaka nde esika eza kolakisa lokuta ya bapoliticien congolais bakoya kokosa bino likambo mpona kolinga kosalir moto, alors bango moko nde bazali toyo kaka na nzela wana ya salito baza kotalisa bino, bango moko nde bakoleka. Lelo tokomi komona yango. Eske soki totali malamu na moma oyo penza makambo ndenge ezali boye, eza moma ya kokende kobina na Rwanda kuna, eza moma oyo ya kotika babeni oleki beni okei na Rwanda okei kobina. Me soki ezalaki mama Olive Lembe mutu asalaki yango, mokili elingaki emela mai te, bomoni ndenge aza kobina. Me po tolakisa bino ke soki mama Olive nde mutu asalaki yango, mokili elingaki emela mai te. Papa Botamba, na kosenga na yo soki moye ezali kaka na pembeni wana ndenge osalaka, tia ba image oyo eza kotalisa mama Olive Lembe tango ayambaki ba comédien na kenga kati tango bazalaki kobina, boyoka ndenge nini bato bakritikaki. Pululu akufi, ye abengisi ba comédien kuna po bakende kobina, boye bamakambo ndenge na ndenge. Papa Botamba, est-ce que tokotila biso ba image wana s'il vous plaît? Totala yango nanu. Soki okotiango kaka na pembeni ezala kaka ya mama Denise tikala ya mama Olive pe otiango kaka na pembeni wana, comme ça na commenter yango malamu. Merci Papa Botamba. Bandeko, botala bino moko ndenge nini tango mama Olive Lembe ayambaka ba comédien bake kobina, bato nini balobaka te, banani bafingaka te. Meme na bato lelo bakomi kobetela mama Denise maboko tango ake kobina na Rwanda, bafingaka mama Olive po ndenge abinaka na ba comédien. Me lelo oyo bandeko, boza komona ba réalité ndenge to ba vérité mosusu eza ko rattraper bango. Boza komona bango ba œuvre na bango bakende kosala yango kaka na libanda, mais mama Olive Lembe asalaka ba œuvre na ye na kati ya mboka na petit peuple oyo bato bakonsideraka te, nde esika mama Olive Lembe asalaka ba œuvre na ye. Mais bango bakende kosala yango kaka na libanda. Tolakisi bino ya Dubai œuvre ya Musuni, kata Musuni lesa mama na système ya mbeli
na système neti ozali kosala ekobo ozongisa luketu nsima mpe tindika yango liboso binisa mwa loboko mpe bwaka mungwa mpe kata mosuni kanga yango na mbeli ya bandibu mpe ningisa yango tia yango na monoko ya mama lia wana nde normal ba evre bino bolingi yango wana mais oyo sikoyo ya mama Olive aza kosala yango na petit peuple banini wana nde komi grave te tosi totimbeli bino toyebi baje na bino biso tokoki kolina mama Olive te na makambo na bino ya lokuta oyo boza koya nango alors ke bino nde eza kolakisa ete bolingi peuple te boza kosalela nde baintere na bino réalité eza palpable réalité yango eza palpable eza komonana bandeko botala bino moko tango mama Olive Lembe awa aza kobina na bacomédien me botala esika mama Denise aza kobina wana na Rwanda na kati ya Rwanda soki mama Olive mutu asalaki boye balingai baloba bato baza kokufa na Beni ye aza kokende kolakisa biso ndenge nini ya kobina kuna na Rwanda me botala sikoyo yango na toza koloba bino bato oyo penza bozwi pouvoir lelo eloko nini oyo penza boyeli peuple o peuple amoni na miso apart kaka kolakisa peuple kaka makambo ya mabe na mabe makambo nyonso eza kokende kaka mabe na mabe lelo oyo likambo ya kokamwa bandeko na kosenga na papa Botambo wana tokokota nango na deuxième partie oyo ya bamasolo oyo Félix aza koloba ete aye akobanda kokanga batu nyonso tu oyo basala mabe depuis temps ya Mobutu mais na korevele bino eloko moko oyo ye esika nini akobanda nanu espesa biso explication soki apesi explication a réussir na explication na ye nde biso bapeuple tokopesa ye occasion mpo ete ye abanda kokanga batu ti oyo bayibaki na ntango ya deuxième république wana nde tokobetela ye maboko mais soki akoki se justifier na yango te akanga monoko na ye atika koloba n'importe quoi po toyebi ete aza na ye moto ya bilwalwa aza lukuta alobaka n'importe quoi po asepelisa nde amisepelisa ye moko na bato baza koyoka ye bandeko botala sikoyo ndenge nini makambo ezali kolekana na baimage oyo eske na babiloko ya boye kaka mama Olive kaka moto azalaka mabe pe mama Olive nde moto aza motema mabe mama Olive Lembe asalaka ba folie na ye awa na ba petit peuple na mwa moke oyo association na ye ezali kozwa yango na baosala folie na ba petit peuple bakokabola ebongo sikoyo bango ba folie na bango kaka na libanda na Rwanda na Dubai banini ebongo sikoyo peuple toyina kaka mama Olive fo bango balobi ke boyina ye te mama Olive Lembe azali moto tokoyina te mama Olive azali moto oyo biso kutu tokobetela maboko ngai kutu soki mpo na ngai mama Rosalie nalobi mpo na ngai mama Rosalie 2023 mama Olive ifo tia libaya mama Olive ifo tia libaya nayebi ke ekosala ete bamisusu bakobima na ba 2% ba 3% po avec mama Olive ekozala somo deux fois te akowambula penza ko papa Botamba nakosenga kaka yo moko ndenge ozali kotia baimage tika nanu mwa baimage oyo tomona biso moko na moto oyo akendeki na mama oyo akendeki kobina na Rwanda na mama oyo abini na Congo na ba petit peuple alors siko toloba nani aza na bolingo ya mboka nani aza na bolingo ya mboka po toza komona ba evre ya bato wana eza kokende kaka mingi na libanda ezala ta mbongo ya ba peuple congolais soki bazwi kaka libanda mais sikoyo toza kolinga koyeba mabe yango oyo bato baza koloba mabe mpona mama Olive eza penza na sens nini po vérité yango eza komonana oyo ekipe ya Radio Zumel 1000 toza kotalisa bino sikoyo mabe yango ya mama Olive eza penza wapi oyo ndenge balobaka baina bakoma bafana bato nyonso bakoyina mama Olive bakokoma bafana
balinga te wana ngai mama kozali mutu nalobi yango kaka ndenge baloba bayina bakoma bafana bakokoma bafana ya mama Olive tôt ou tard. Bandeko sikoyo na banzi tokotiela bino ba image totalisa bino ndenge nini oyo ya mama Olive ezali ya makila ya kobotama oyo don Nzambe apesa ye. Ndeko soko ozali na likabo wana te ata olobi omeka okana yo kaka na nzela po ete eloko nyonso ebongaka po esimba ebongi malamu Nzambe pe atia likabo yango kati na yo. Mais soko oza na esprit kolobi olanda yango na omonaka mingi basukaka na nzela po ete ezali likabo te oyo Nzambe atiaki kati na ye. Mais mama Olive ezali likabo yango wana inutile ya kosala makelele mpona kokritike ye botika oyo Nzambe atia kati na ye asala yango na peuple congolais po ete Nzambe ye moko ayebi pourquoi apesaki ye likabo wana. Mais yo moto na mokili soki Nzambe alobi to Nzambe atie stop te yo koya kostope misala na ye ndenge nini soki ezali don oyo Nzambe moto atia na kati na ye. Papa Botamba na kosenga na yo tiela biso ba image mosusu totala ndenge nini mama Olive elongo na ba œuvre na ye na oyo nyonso azali ko asalaka pona mboka na biso s'il vous plaît. Zumel Mil. Marie-Olive Lembe Kabila et les activités agricoles, c'est une histoire d'amour qui date de plusieurs années. À 14 km de Kindu, dans la concession Malonga, celle qu'on appelle la première dame rurale développe un champ d'ananas avec une production évaluée à 25 000 pieds. Juste à côté, des jeunes cacaoyers sont en expérimentation objectif produire à terme du chocolat Made in Congo. Le plus surprenant, c'est cette production de farine de maïs assurée par l'ONG Initiative Plus qui du coup est devenue au Maniema la première productrice de farine de maïs. Vendu à un prix abordable, le produit aide à lutter contre la sous-alimentation. Nous avons comme objectif de faire prendre la conscience à tout le monde qu'il ne faut pas être dépendant. C'est très important. Il ne faut pas être dépendant. Il ne faut pas aimer tendre la main. Il faut produire. Ça, c'est encore l'école de Musée Laurent Désiré Kabila. Oui, exactement. Oui, l'autoprise en charge. Et ne pas croire que c'est l'autre qui fera. C'est que toi-même, tu dois produire pour toi-même. D'un champ à un autre, Marie-Olive Lembe Kabila s'est communiqué à ceux qui l'entourent la passion pour les travaux champêtres. Changement de décor. Voilà un autre univers qui touche la profondeur de son cœur, les œuvres sociales. Ici au lycée Notre-Dame d'Espérance, situé dans la commune de Kasuku, voilà ce qui reste du dortoir ravagé par les flammes l'année dernière. Alors, toutes les filles étaient concentrées ici. Ici, c'était fermé. Là-bas, c'était fermé. Les deux grilles ici et ici. Alors, quand il y avait déjà les fumées, le système d'éclairage était déjà coupé, il n'y avait rien, il n'y avait que l'obscurité. On a dû quand même forcer la porte là, on a réussi à ouvrir la petite porte et c'est de là que les enfants sont sortis avec leur surveillante. C'est comme ça qu'elles ont eu la vision. Marie-Olive Lembe Kabila a dû intervenir. Les lycéennes ont été logées dans des salles de classe construites grâce à Marie-Olive Lembe Kabila, transformées en dortoirs. Elle a aussi financé la construction de cette chapelle, le couvent des sœurs
Il reste l'érection d'un nouveau dortoir digne de ce nom. La très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila prodigue quelques conseils aux élèves et rassure de son implication totale dans le rayonnement de cet établissement. Bandeko, sikoyo moto ya boye yo kokokende koyina ye kaka pamba boye omoni teke au retour oza komilukela kaka mpe malchance na vi na yo po moto oyo nzambe atie likabo kati na ye likabo yango aza kopartage yango na babola na bato mosusu yo koya obandi kosala n'importe quoi koloba n'importe quoi kokomaka na internet kofinga ye yango na oza komona mingi na poto awa boza komona makambo na bino eza komarche te boza koluka bandoki ya hier te kindoki eza kaka ntango oza komona ba evre ya kitoko oyo moto aza kosala yo oza kolinga koincite bato mosusu mpo bamona yango te balobela kaka moto wana mabe oza komikangela banzela na yo moko okomona na ndako makambo emarchaka te bana na yo makambo eza komarche te apo okomi koluka bandoki ya hier o tata mwasi moto aza kosala nga boboye te oza kokangela moto to koyina moto oyo moto wana olesaka ye te olatisaka ye te aza na niongo na yo te me oza koyina ye kaka à l'occasion de rien nde oza komona bato mosusu mpe baza kozwa baproblème na bapoto awa mpo na koyina kaka mama Olive Lembe pour rien oyini kaka motu boye mpo na kaka omoni kaka aza kosala baevre ya kitoko olingi te bato bamona yango il faut loba kaka mabe ezali mawa mama Olive Lembe ezali don ya nzambe mama Olive Lembe ezali likabo nzambe atie kati na ye nde kokoki kosala nyonso yango na omoni mingi na kati ya kongo wana baye na systeme ya koluka balanda lokolo na ye bameka baza kosuka na nzela mpo ezali don oyo nzambe apesaki bango te balingaki nde komeka mpo batala balakisa na mokili ke bakoki mpe kosala koleka mama Olive Lembe me bameki bamoni ete likambo yango tokanisaki eza pete nzoka nde eza kilo bomoni evre to secret ya mama Olive eza kaka bilanga mingi na kati ya kongo baza koyeba teke bilanga epesaka mbongo ya kosakana te mpo lokola na motu na bino bakongole batia bino kaka toza na diama toza na or toza na cobalt yango na bozoyeba te mabele oyo nzambe apesi biso eza richesse monene ezali mawa me omoni mama Olive Lembe azali elembo ya nzambe ndeko kosala erreur te okotaka na terrain ya mama Olive ngulu mpo olobaka n'importe ko ofingaka yo kritikaka ye ndeko yebaka ete nzambe nde moto akobanda koagir na vi na yo ekozala moto ya mokili te nzambe nde moto akobanda koagir akobanda kotala sikoyo vi na yo de près olingi osala boye beko bloqué olingi osala boye beko bloqué olingi osala boye beko bloqué apres okomi koluka bandoki pembeni te kaka yo moko mama Olive Lembe akosala mwa likambo na ye ya kitoko batiango na internet yo bandi kofinga mbongo ya kimoyibi mwasi ya ndumba boye ondire esika asalaki kindumba yango ondire esika yibaki mbongo yango yo ozalaki omonaki yango na omoni ete bato mosusu baza kozwa baproblème na bavi na bango makambo eza komarche te boza koluka bandoki pembeni kindoki kaka yo moko oza kokotisa yango na ndako na yo kaka na koyina ya pamba oyo ya mama Olive Lembe ezali don ya nzambe apesa ye nde kokotaka na terrain wana ngulungulu te sino te na vi na yo kobanda koluka bandoki de gauche à droite or ke oke kotouche eloko oyo batushaka te yo kanisi tango mama Olive Lembe asalaka baevre na ye boye bato baza kobwaka mabolongo oyebi soki combien de milliards bato babwakaka mabolongo na se mpona koremercie kosenga na nzambe batela ye mpo yasunga ye
ele yo sikoyo mwa mutu moko boye na sima ordinateur na oza kokoma oza kofinga mais malchance te oza komilukela malchance soko oza koyeba te po mutu yango mpe bolobi ke mbongo yango ayibaka mais aza kolakisa bino ba source esika nini bambongo na ye eutaka aza kolakisa yango eza mpe palpable eza komonana mais bolingi kondima te mpo nini boza baincrédule boza kondima te ke mabele ya Congo ekoki kokomisa moto riche lokola batia bino kaka ba or badiamant nde moto ekoki kokomisa moto riche alors boza kobosana ete bilanga kaka oyo ata na bitekuteku oyo kaka soko oza na bahectare na ozosala bilanga ndeko okozala riche tuna bato nyonso basalaka bilanga bazangaka ta $500 te na mwa nkutu na bango mais zala siko na bahectare ya minene neti ya mama Olive okozanga bamillion bofungola mayele peuple congolais mabele ya Congo eza na mbongo ya mingi koleka wana ezalaki kaka mwa moke toflashaki mpo na mama Olive Lembe tokoka kolobela na oyo bato mosusu bazali kolinga kotalisa na bato ke azali moyibi azali escroc boye makambo ozali koloba mais ntango mpe bakolandela balobi babanda kotuna yo lakisa esika ayibaki lakisa esika asalaki escroquerie okomi kolialia monoko okomi kobetabeta monoko ongai ongai omoni ozangi maloba bosalaka makambo mpo na plaisir te ndeko ndenge nalobi ete epai ya mama Olive soki yo moto na mokili oza kofinga ye kaka mpo na plaisir ata ozalia na poto oza kokoma na ordinateur na yo olobi ke bayebi te esika nini nazali ndeko oza kosala no mosala pamba mpo epai ya mama Olive nzambe nde moto akobanda kointervenir mpo milimo oyo ya bato oyo ebondelaka butu moi mpo na mama Olive na baevre kitoko aza kosala na Congo yo nani mpo ete oloba ete obanda kofinga ye koloba n'importe quoi ekozala kaka bapriere ya bato wana nde kobanda koya kotelemela makambo na yo mpe barrière makambo eza komarche te okomona mpe rien ekosalama na vie na yo okomi yo bandoki oyo tata mwasi na biso bo ovandi na poto ame makambo eza komarche te bolukaka bandoki misika te botalaka nanu na bavi na bino moko eloko nini oyo bosalaka mpe mpo na bato mosusu ntango mosusu kindoki monene nde yango wana papa Roger nazongiseli yo maloba. Merci mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko kaka ndenge mama Rosalie auti koloba bandeko tokeba na kolobela moto mabe oyo azali kosala mosala ya kitoko oyo bato bazali komona yango to mokili ezali komona tokeba pe na kofinga bato oyo bazali kosala mosala ya kitoko mpo ete yo ozali kosala yango lobi tika nasala yango mpo nasepelisa mwa groupe ya bato moko boye babetela ngai maboko me ndeko yo moko oza nde komitia makala ya moto na motu na yo kaka ndenge mama Rosalie alobi bandeko bato lokola bamama Olive oyo na baevre oyo basalaka oyebi ntango bazali kosala baevre ya boye lokola ezali nzambe moko arekomanda yango ezalaka neti ntango asali evre ya kitoko peuple asepeli mokili esepeli eza neti baza koningisa siège ya nzambe na likolo eza koningana mpe nzambe atondaka na esengo ebongo sikoyo yo okoya kaka mpona plaisir mpo osala mwa groupe ya bato moko plaisir obanda kofinga koloba n'importe quoi bozwaka baexemple te bozwaka baexemple ezali ebele baexemple ezali ebele bato mosusu boza komikangela bino moko banzela kaka bato oyo baza kotinda bino finga moto bofinga mama Olive finga boye bango nde moto baza lokola bato baza kotiela bino barrière sans ke bomiyeba mpo moto lokola mama Olive naza koyebisa bino ya solo sans flatterie moto lokola mama Olive aza moto moko soko osimbi ata suki ya moto na ye apamba mpo osala ye mabe ata bagarde oyo baza pembeni na ye bango te moto bakointervenir me nzambe ye moko nde moto akointervenir soko oza kokende na ye na baje ya kofingaka ye na internet kokoma n'importe quoi mpe kofinga ye ndenge tomonaka bamisusu ndeko yo moko oza komitia blocage na vie na yo bato lokola bamama Olive bato oyo bafingaka bango pamba te oloba kaka likambo boyo ezali ya solo te okosa kaka mpo
olobi ete nasala boye mpo bato mpe bayina ye yo moko nde okomona koyina nde kobeta retour mokili ekobalukela yo. Mama Olive Lembe azali elembo oyo Nzambe atia po ete bamakambo Mama Olive Lembe asali na mboka na biso yokanisi esika Nzambe azali na kiti na ye kuna na ngwende na ye yokanisi Nzambe azalaka na esengo te kiti na ye ninganaka te po ntango ye moko Nzambe arekomande baevre kitoko tokoki kosala na bato na mokili Mama Olive aza kosala yango me esika Nzambe azali na asi kiti na ye ninganaka ebongo yo koya kaka mpona plaisir obandi kofinga koloba n'importe kwa ndeko tala ndenge oza komikangela banzela ya vi na yo tala ndenge ozali komikangela banzela ya vi ya bana na yo tala ndenge oza kokanga mpe banzela ya vi ya mobali na yo okomona eloko moko eza komarshe te bokomi koluka bandoki bokomi koloba likambo oyo tata mwasi wana te ya mboka wana nde mutu asele te tata mwasi te yo moko ndeko ozali coupable ya makambo ozali kosala mpona vi na yo. Mama Olive Lembe azali elembo ya Nzambe soko ndimi malamu soko boyi ndeko kontine kaka na kofinga mokolo ezali tokomona kaka ndenge Congolais azalaka spécialiste ya kopesaka batémoignage un jour tokoyoka témoignage ekopesama mpe mokili ekolanda po ete bato lokola bamama Olive bazali lokola liso ya Nzambe batushaka bango pamba te soko touche okomona makambo na yo bandeko babolingo mpona sikoyo tosuki wana mpona mokolo mwa lelo tozali kobongisela bino baémission ya kafukafu ndenge kaka toyebisaki bino mpo ete toza kozela mwa badossier moko boye tozali kolandela soki tozwi badossier wana nyonso tu mpe tosali bankete tozwi ke makambo wana ezali ya solo tokosalela bino émission moko kala mingi te na nsima ya mikolo mibale to misatu nde tokopesa bino émission yango bokozwa yango tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Zumel 1000 ezopelkisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini mpona Radio Zumel Radio Zumel 1000 po radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte un volcan bien moya bien Keba Sisi ya Soso Lomas Mami Mwamba Meonzoni sana miele Meya kuka Mama songi la rabane Meya kuka Mama muta mwana wende Meya kuka Mama songi la rabane Asidi bulukate Asidi bulukate Asidi bulukate Sino bieli Litose Lomona mami tukona nzela Vero Mulanga Opalo Ejide de fer Président Famille Club na kati ya Paris Kebelewe, 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 kebelewe. Eric Masidi